c'est-à-dire bazonga na présence nzambe misusu bakoti na sodomie misusu bakoti na pédophilie c'est-à-dire bakoti na ba angle makambo misusu bakoti na kilébisianisme. On a quand même un monde de théâtre. Je vous dis ce qui est vrai. Il fallait base dans la soupe Yaobenga. Nous ne sommes pas là pour Yaobenga Bango. Nous allons nous théâtre. Et nous avons mis tout dans la question, qu'est-ce qui fait que Bandego Oyo, Bazo Salaka Moutou Makasi, ils veulent que les conséquences leur corrigent mieux. Dans le monde théâtral, artistique, Bazali, c'est-à-dire à livrer Bango de peur que nous, parce qu'il a besoin de succès. Et ce qui est dans le monde théâtre, on a ébélé, on a sacrifié Banabatou. Pour avoir succès. Ébélé, ils ont touché des choses qui ne sont même pas vraies. Si on n'est pas pasteur dans Bango, il doit arranger les alliances avec Dieu. Bazonga, pardon, va confesser, Misala Basali. Boyoki bino moko mutu aza na Goma ayoki atali émission aza fan club atikala komona pe adate afuti Fred kisi eye na kisasa awa kisi eza awa ngalobi na mela bino kisi na télévision pour mona kiswa. Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. Na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambo na nga bien ya on a préféré na sala nga vie Toyebi qui accepte de porter cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue mesdames et messieurs, vous qui aimez cette émission, vous qui nous accordez une attention si particulière par rapport à tout ce que nous faisons. Infiniment merci, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci infiniment à Gédéon qui est à la prise de vue. Merci à Jordan Panzuka sur la réalisation de cette émission. Je précise bien que nous avons comme sponsor officiel Yadjani Sita, depuis Switzerland, un homme réglo crédible. Merci également à tous nos partenaires, G. Lukombo de Genève, Claudine Bosaou, Mami Mwandekela Mwanzambe. Merci infiniment. Surtout au Bodarabiso et Longo, Taboufa tout top modèle. Merci, une véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila. Vous êtes tellement ébélé. Vous soutenez Arabiso. En tout cas, merci infiniment. Alors, comme je vous avais dit l'autre fois, je crois que Lélo, nous allons toucher un point très très sensible. Boébike, Ndeko Nabiso, artiste Nabiso, un groupe, c'est-à-dire quelques artistes et comédiens,
ont été atteints par le poison. Alors, Tomeki quand même, Tomeki un peu kolane la magambo poison n'engezo kende. Je crois que on aimerait bien à ce que Moutuna Moutou azala bien important parce que ce Moutunzo te a bien été. En tout cas, je crois qu'il y a de quoi Moutou vraiment magambo kende pe le soti. Alors voilà pourquoi est-ce que Tomeki un peu ko solo là, ndeko na biso ada ilunga wazana poison na nzoto. Alors ezana ndeko moko abengaki biso oyo alingaki a réagir mukie na makambo oyo tali poison ya ndeko na biso ada. Alors nga je crois que tokozwaye na nzela singa tokozwa ndeko na nzela singa po tomeka un peu kosolola to ba réellement c'est quoi le problème ou bien likambo ya poison ezokende na niveau nini. Ndeko oyo abengaki biso aza na Goma, na ville ya Goma na Nord Kivu. Alors tomeka kosolola naye toyeba si réellement likambo ya poison ezokende ndenge nini. Alors tomeka un peu kosolola naye na benga ye parce que toyeba parce que tomeka un peu tout solola naye toyeba réellement likambo eza na niveau nini. Est-ce que ndeko na biso abandi déjà pe traitement to na bandi te et na nyonso wana nde tokoyeba quand même ba détail toyeba soki voilà. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour. Bonjour Ndeko Janvier. Oui, bonjour Papa Rendel. Ouais, santé, ça va. En fait, Ndeko Janvier, je précise que aux en direct, aux en direct. Ok. Alors, Ndeko Janvier, Ndeko likambo oya poison nanu oyebaki yango ndenge nini, oyebaki yango ndenge nini, Ndeko ya likambo Ndeko na biso ada pour na poison, oyebaki yango ndenge. Bon, temake na fanatique na ngai ya ba théâtre. Nalandaka mingi ba émission na bino. Bon, avant-hier zaliki jeudi. Oui. Na butu na fandi na ndako na olanda nani émission à journaliste moko ya HD Idiot Vision. Oui. Ba lobela likambo ya poison ya ada. Bon. Tant na omona ada ndenge azolela oloba te babota ye moko kaka na famille na bango ngape touche ngai. Itake mobali na yebike baza ba comédien na biso basekisaka biso mingi baolela mpona bakisi biso awa na est na Goma ba poison bon etambolaka nango mpe bakisi eza nango. Nabengaki journaliste ya HD Vision Télévision nayebisaki papa pardon bisalanga na numéro ya na ngai ndenge naolanda ba émission na bino boye yopesa ngai vraiment souci nga nakoluka na nga kisi poto nakosomba yango na mbongo na nga mpe na tindi yango na mbongo na nga kaka nakosalisa ye parce que azoloba balukela ye kisi batindi ata na Goma temaki nga naza na Goma bino kisi wana nakoluka yango na osomba yango nasombaki kisi ndeko na ngai nasombi kisi lobi na tongo donc ezalaki émission ezalaki kolanda yango na 21h nabimi na ndako na 6h mpo nakende osomba kisi nasombi kisi naluki bato ya aviation napesi yango papa Frank asalaka na se ya aza kino ke nango na ki opesi papa Frank amemela yango na kin nabengi mpe atan kisi natindi nasombi déjà kisi natindeli yo kisi zwa numéro oyo benga papa Frank akopesa kisi oyo donc ok ça va donc yo moko bimisi mbongo na yo oske osombeli ye ozwi mpe mbongo ofrete yango mpe lisusu papa na ngai naza papa ya bana na 3 bana na ndako olinga sombela bango ata fufuni na privé bana ngai nasombi kisi natindi kisi na king
na oyo ya mutu yake na kisi aobenga te na bisikoyo na benga lisusu journaliste wana ya télévision na bengi ya papa émission ndo zali kosala émission yo na ata bona makambo ya poison nga nasombi kisi na mbongo na ngai yebisa ata kisi eza na Kinshasa akende kozwa kisi natindele message na WhatsApp natindele pe message na appel normal donc na bengi c'est combien de fois là ko yambanga yo ya manga lisusu na bien finalement c'est que poison ya ngweza ndenge ni na kozwa kisi yo ekobikisa yo ozoboya na bien ntango siko lobi nazaki na ndako namoni bolobi ale susu makambo ya poison nde na profiter kozwa numéro na yo wana na émission na bino na beti yo na émission ke ngai nasombaki kisi eza na Kinshasa utu lelo na tongo na bengaki papa Frank alobi naki aotambola na kisi na poche aozela mutu ya kobenga ye po akende ozwa kisi me bazobenga ye te nayebisaki mpe na journaliste na biso ya nani ya HD télévision nayebisi ata azobenga te mutu aza na kisi aza na kini ifale azwa kisi abenganga sikoyo nayebisa ndenge nini ya kozala parce que eza mélange ya mai kaka osangisi na mai oningisi ti epuis omeli après 3 jours okosala test poison wana ozala lisusu te na nzoto na donc poison esili déjà nasalaki yango par amour parce que nananga kaka fanatique ya bacomédie nalingananga kaka bacomédie wana mais ici eza kaka na kati ya poche ya papa Frank bazobenga ye te baosala etatini moko te ata message ya pamba bosala yango te yango nde nabengaki yo na biso ndeko na ngai sunga bango soki baza na posa ya kisi eza na Kinshasa so oza ata na besoin ya numero ya papa Frank oyo asalaka na se nakopesa yo numero obenga papa Frank ye nde aza na kiti. Merci beaucoup Papa Janvier, en tout cas merci pour la bonne volonté na yo parce que olaki c'est quand même mon thème ya kimwana mboka que mutu déjà oyo yebité mais on dit mi o se sacrifier mbongo ka ko pesa ta o sombela ta bana lipa mais on dit mi o se sacrifier o tia ngo pour sauver vie ndeko na yo. Donc vraiment nzamba pambola yo donc biso to très reconnaissant to zo ba détails sous sima na yango. Mais quand même message ino ki ko tindela ndeko na biso ada parce que ye muto sombela kisi wana ye pe muto benga ki mais komona ki azo benga yo lisusu te azo yamba téléphone na yo te alingi pe akepe kozwa kisi te message nini oki ko yebisa ye quand même parce que nabi azo landa on a tindele pe émission atala. Le conseil on a kopesa ndeko nanga ada bango baza ba comédie biso tolingaka bango mingi. Ngai nasalaki yango par amour parce que ngana lingana nga ba pédé nyonso en général ata émission na alendeli na landaka kuna pasteur Johnny Peter pété na landaka bino mingi vraiment naza fanatique na bino vraiment merci on comprend oui conseil on a compensé ndeko nanga da so vraiment azobela kisi eza on a kindozwa kisi amela kisi ya kopika eza kisi biso pe nga pe na mela poison sur combien de fois mais poison a un avantage nango eza garantie donc eza garantie eza anti à 2 ans. Pourquoi ça la 2 ans tant que poison n'engeni et que joyeux. Vraiment. Vraiment akimi abenga papa Frank azwa kisi abakisi eza pour na bola muyanzo tonaye. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Papa Janvier. Merci Mdekonanga Lendel. Voilà, merci beaucoup. Alors là, c'était Monsieur Janvier qui nous a appelé depuis Goma en fait. Depuis Goma. Alors, Neko Nabiso Ada, je crois que à Roland a fait message. Et puis ceux qui vont peut-être suivre cette émission, Bobenga Neko Nabiso Ada. Bobenga Neko Nabiso Ada, Boebisaï qui s'est Awa. Na Kinshasa, un Congolais, son frère congolais, qui s'est décidé à soutenir et à sauver Vinae, pour somba akinagi moko na Rwanda, a sombi kisi wana ya poison, et puis boyoki kisi wana, ceux qui a komela kaka pendant 3 jours. Après 3 jours, akende ko sala test ba komona keno azai suna poison na nzoto te. En dehors de ça, ndeko na biso wana, ndeko ada soki ameli kisi wana, aza na garantie à 2 ans.
c'est-à-dire au même produit au akomela wana akoki kosala akokite mais akosala 2 ans durant ceux qui montent meki ko pesa poison et kotika la kosimba été et kosala ye eloko mon côté. Donc je crois quand même que ceux qui osala boito sala tout simplement pour na kosunga bandeko na biso nyon surtout au bazala na biso elongo. Merci beaucoup. Alors on va prendre peut-être une petite pause musicale donc avec Ndekonabiso Gelo. Guilo, donc Molo Chouangé, qui va nous faire encore revivre ces moments. Donc après 15 ans, enfin, il nous revient avec Opus Naya Sika. Tout ce cas, juste extrait le temps. Yako Longwa na partie Oyo. Merci. Voilà, merci beaucoup. Donc là, c'était quand même une parenthèse en ce qui concerne artiste comédien Nabiso Ada Ilunga. Donc je crois que Ndeko Ada, je reprends encore. Qui s'y a poison, si réellement tu es atteint, qui déjà ils a awanakin, donc Ndeko. Abimisa Kimbongo nae, akenda ki Rwanda, asombi kisi wana, kisi ya ki goma basali solution. Et épée kin même de quoi somba kin de quoi janvier pe asum afuta ki pe lisusu Fred Pokara qui soit na eko manakin awa mais depuis qui se koma na kin ti lelo de ko ada azoyamba téléphone te de ko ada ok de ko zwa ki cité please sala effort ya ko zwa eloko eko sunga yo. Merci beaucoup na bande ko surtout ba soutenir de ko na biso bande ko baza na poison. Je crois pe bande ko msusu o boza ceux qui boza na problème ya ka ya poison. Bon, hésitez, contactez-moi ceux qui réellement ont un poison dans les autres. Ceux qui, je dis bien, ceux qui réellement ont un poison dans les autres. Appelle-moi. Ngai na relaxa yo nengeni no sala. Na relaxa yo, mamni sonete au sala pour que ozwa ki siwana, ozwa pe ki si a poison. Donc, on a ça pour plus de détails. Ceux qui réellement ont un poison dans les autres, n'hésite pas, contacte-moi. Contacte-moi à travers le numéro qui est affiché. Contactez-moi Alain Dele à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans et tu vas trouver solution pour na likam oyozana. Merci beaucoup Nabino Nyonsotu. Alors, en parlant du poison, du coup, je suis un serviteur de Dieu, surtout une nouvelle génération en fait. Bazana nous forts, qui sont encore jeunes et ça fait plaisir à comme on a que bande konabiso baninga nabiso jeunes qui ont accepté de sacrifier jeunesse na bango pour en servir Christ, pour en kokangama nzambe et aussi aider même le vieux yako kangama nzambe to yako longola bango na ba état mususu oyo problème spirituel. Voilà pourquoi est-ce que na sepela kina yambela bino moko ya balika déjà ah pas na biso ah prophète fata déjà ça oh boyebi déjà. Alors prophète bonjour. Bonjour, le frère Alain Dele. Santé boni. Oui, qui m'est allé. Moi mikolo quand même mon intégral même na bien quand même pour na tout na magamba poison le sous yom to bandai ko ba poison ah au thé dans les jours à venir tala. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes pas bon également. Je profite également ya opesa sombo te zamba pambola le frère Gédéon derrière la caméra. On ko zonga na ba émission oyo des fois au bengaka tu avais dit que non le frère Alain to lukanzambe vie mon pépé vivant de cette génération vie d'actualité dans le monde spirituel qui touche vraiment la réalité spirituelle. Ils ont touché vraiment ba vie à batou bato sacrifier ba vie na bango pour na koluka penzambe mais il faut qu'il y ait vraiment la vérité dit la Bible la vérité en vérité je vous le dis a dit tout y a qu'à prendre la vérité. Vous savez, tant aux eaux annoncé ma poison, Dieu avait déjà prédisé cela il y a cela 2 mois. Dans le cas de M. Panayo, le Sarayo Falin, en tout cas, il s'est benga.
pourquoi parce que ils ont une période de février mars avril ils ont un salama au monde à ténèbres a télémi annoncé babiloko moko boy a tindi même nabatu dans le corps du Christ bazali dans le monde théâtral artistique bazali c'est-à-dire à livrer bango de peur que nous parce que a besoin à succès a besoin à régner parce qu'on règne et c'est un sacrifice. Mais les gens qui sont pas informés ou besoin de distraction ou remarquer yomoko tant on nous a mal il fallait baser la soupe ya benga. Nous sommes pas là pour ya benga bango ngalo nous ba théâtre. Ce sont nos frères mais également Hermo Potalibou Nathalie théâtre au frère tel au sœur tel c'est-à-dire au maman tel tout la bango également. Mais tant on nous a pas pessi message yebisa libota nanga boye. Tu vas appeler la bande de ben qui tout ça dans le programme de prière toujours prier ensemble c'est-à-dire donc on peut parce que nous n'avons pas besoin que Mbappé s'arabie sur raison aux autres frères là on a besoin de Mbappé s'arabie raison le prophète avait prédit quelque chose de la part du Seigneur mais Batubayoka quitté c'est-à-dire ils ont un moment où tu annonces un message n'a pas Nzambe c'est-à-dire na outi fraîchement donc tout à la retraite toujours le Nzambe si aux benga papa makambu oyo tale comme vraiment et comme fréquent cela veut dire pépé oyo tito lekina ekali sous cela veut dire que non ils ont makambo salami o tozo benda les soubande comme sous matoi bazonga na bonne voix baluka Nzambe bakota na bozindo bazongi la alliance na bango na Nzambe c'est-à-dire ils ont mosuba qui est plus loin batiki Nzambe à cause de succès à cause de mbongo je m'excuse nous omona ki ba liwe zolanda pe bango nous omona désordre côté entre bango na bango bazobomana un pour na moi si pour na mbongo pour na matériel parce que le diable a livré quelque chose à l'intérieur mais tant que sont dans la présence en Nzambe il y a des actes au bako posé ils appellent ba actes au bako posé si ça c'est vrai je crois quand même il y a également est-ce que l'on a qui fait un message il y a pasteur de la foi parce que pasteur de la foi également ouais mais qui ko épingler lo kwana pozo singa na ba artiste comédien ba réparer ba bongisa na Nzambe avant qu'il ne soit tard qu'il ne soit tard apparemment c'est comme si toujours qu'il n'est qu'à la même sens en tout cas je bénis le pasteur de la foi passant la PC Mpotebisi Kazali en tout cas Nzamba lobaka tantôt d'une manière tantôt d'une autre cela veut dire Nzamba kolobelaka ngate poyobi ke pa na ngai non Nzamba kolobela peyo mais guérison nango après ça pas mutu mususu c'est une particularité on Nzamba tient na kati ngolu na kati ba grâce dans ba ministère papier sabiso a dit peut-être guérison un miracle yoko zanango mais ngazaka na guérison pamba mais to c'est la ka Nzambe moko a dit et l'autre makambo au papa de la foi lobaki en tout cas Nzamba pambolaye ce sont des choses clés au monde vraiment que non il faut bande ko ba songa na kati alliance a dit ko songa na alliance ils ont ba partie alliance au bato ba mi kotisa ba kota na loyenge mais ne comme côté bango parce que to ba kenda na loyenge bongo il est encore plus possible ba zonga le plus vite possible pourquoi parce que Nzamba zo benda bango matoi quand on dit de réparer avec Dieu cela veut dire quoi il y a des gens qui ont abandonné la bonne voie ils sont partis s'installer dans la voie ya mabe bazo ba succès ba yebana or Nzambe soit appelé tout talent les talents se met en exercice au monde ba fruit nango ceux qui talent ils ont exercice té mais au monde appelle ba fruit nango et kozalaté ça dit ba zonga na présence en Nzambe monsieur ba continue na sodomie monsieur ba continue na pédophilie ça dit ba continue ba angle makambo monsieur ba continue na kilébisianisme on a quand le monde à théâtre je vous dis ce qui est vrai ça dit ba komisi makambo o ils ont normalité ba komisi ngo normal c'est-à-dire diable aveuglé bande ko belé ba koti na monde wana on le basala art purement art comme il se doit mais ba sangisi yango na ba makambo belé c'est-à-dire Nzambe a très jaloux surtout tanga comme Nzambe na monoko autant sous combo ya intelti pourquoi parce que il est tellement jaloux quand je dis ça sur boni bana Israël Nzambe zo Moïse yebisa bango ba longola ba ornement ba latina nzoto il y a des gens qui ont voulu vénérer même des statues ba idolâtrie idole pourquoi parce que ba il a besoin ba kende liboso oh muto zo ki révélation ezaki Moïse et c'est la même manière Dieu nous a parlé et nous avons mis tout dans la question qu'est-ce qui fait que bandeko oyo bazo salaka muto makasi ils veulent que les conséquences leur corrigent mieux. Donc il est encore grand temps. Il est encore grand temps. Et j'ouvre la parenthèse en disant, même si pasteur, jeune prophète, tout consort, on n'en disconvient pas. Mais la foi veut de ce qu'on attend. Pourquoi? Parce que le salut est individuel. Tant on Nzamba si on a ça na moi, ça lango papa. Ça m'a Nzamba tindio eleka. Ole okufa na moment oyo Nzamba tindio te. So bato bazonga ba utiliser ba étoile na bino.
babimisa bino bozala so na succès te bokufa et plus pire encore poison mutakufi quelle idée mutakozala nango ovandi pena bapesi pe poison okotiela moto akufa là où tu seras est-ce que vous allez calmer quelle dimension mutia mabe et ils sont poursuivis par le mauvais esprit. Il y a un oiseau conduire par wana parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit, je pense même pas qu'il faut oser même temps au solo, c'est la moninga no poison. Ça fait très mal. Imaginez ce que ne bazo sortir la moto poison, yonde bazo ko tiela yo. C'est quand muta kufa, muta ko yeba te molimo nzambe. Amen. Ça c'est grave. Alors je crois que bande konabiso artiste comédien s'il vous plaît. Trouver les temps parce que c'est que vrai, même la Bible le dit, racheter les temps car les jours sont mauvais. Alors, je ne sais pas quoi sert à un homme à gagner un sauteur mokili, mais à perdre âme nae. Alors, il allez mieux pour contacter les serviteurs de Dieu. Même si ce n'est pas pasteur de la foi, parce que peut-être bien le quoi besoin de la corporation, on a pasteur de la foi. Peut-être on a comme ça c'est ça les mal. Rien le belo moko. Pasteur de la foi, c'est un artiste. On a talent. Mais il a zappé le ministère que Dieu a établi comme un ministre de Dieu. C'est-à-dire, dans le domaine moko, mais dans le Seigneur, il a reçu un ministère. Il est censé respecter le ministère de peut-être les gens pensent que ce sont les avantiers, tant que le rôle à théâtre, mais ce sont des choses vraies. Quand nous avons annoncé moi je tiens à dire que même si il est pasteur de la foi, mais il n'est pas pasteur, il doit arranger les alliances avec Dieu. Pardon, va confesser, mais ça l'a basali. Et ce qui est dans le monde théâtre, il a sacrifié pour succès. Et ils ont touché des choses qui ne sont même pas vraies. Ok, non, ça fait très mal à l'oreille. Et où en sommes-nous aujourd'hui? Dieu avait prédisé, Dieu avait parlé, mais les autres ceux qui ont appris. Nous ne voulons pas que Batoba Koufa. Non, non. Le message est venu, Dieu a parlé d'une manière d'une autre, que Bandeko zong en bonne voie, bozong en bonne voie. Que nous passons des bons moments de prière, des bons moments de orientation, des bons moments de directive. Pourquoi? Parce que au cours de la Kalikambouté, au Vandeko raisonner comme pas dans sa vie. Est-ce que tu as attendu la volonté de Dieu? Est-ce que Yoki on zambalobi na yo? Parce que succès, oui, on n'en disconvient pas. Est-ce que vous avez démarré dans le succès dans la bonne voie? Ou tu es déjà perdu? Ou tu es déjà à côté? Mais le temps est déjà venu, la cloche est sonnée. Pour les autres, Nata Souka. Et bien, déjà. Mais pour les autres, mire comme on l'a dit, banzete comme on l'a dit. Pour dire que nous sommes solo. Où sommes-nous aujourd'hui? En tout cas, on a 5 bande de cognos au besoin de part et d'autre. Pourquoi? Parce que poison, maladie, il y a quoi qui est là. Il y a cancer. Il y a cancer. Il y a biki, paralytique, tamboli, stérilité, passa. C'est-à-dire, et pas en Zambé, rien n'était possible. Car tout est possible à Dieu, lui-même Dieu. Et quand tu viens te faire abandonner entre ses mains, sache-le bien que c'est lui la solution. Il n'y aura pas d'autre solution si ce n'est pas entre les mains de Dieu lui-même. Ce n'est que Dieu qui est la solution. Il y a une solution au Pessa. C'est lui la guérison, c'est lui le miracle, c'est lui l'avancement, c'est lui le succès, c'est lui l'épanouissement. Tout. Mais entre eux, ils vont s'entretuer pour nous. Beaucoup dans le domaine, vous avez une particularité, mon côté quand même. Nous avons la jalousie. Le diable a épinglé tellement la jalousie entre Bango Moko. Dans le langage, dans l'infinité, Kofinga, Koloba. Ils ont fait même des groupes. À quoi bon? Est-ce qu'à part théâtre, les souffles de vie, qui nous ont apprécié Bango Basaïla, on reconnaître en côté. Okufaka sito boye, obalite, obotite. Donc on a quand même des désordres. Il faut pas orienter Bango. Moi, j'ai reçu un appel à partir de Suisse. De comment bien lobby. Ah, prophète, Talakutu. Moi, si je suis à la TV, je suis à boyer, moi, si je suis à la balle. Je me suis posé la question. Mais tant que je pose un acte, il réfléchit. Est-ce qu'il réfléchit vraiment que non, ça la acte? Oh non, moi, ça y est, que non, Azam marié. C'est des bêtises. Et c'est ma bêtise. Est-ce que si se pose en France, il faut courir derrière sa femme. Et tu vas gagner quoi? Et voilà maintenant le poison et comme une facilité.
parce que Dieu avait déjà parlé. Na sengi na bango pardon, ba lukanzambe, ba zonga, ba lukanzambe, ba se repentir. Une repentance sincère, ba lukanzambe, nzamba boya bango te. Parce que la Bible dit dès que vous confessez tous vos péchés devant l'Éternel, c'est 1 Jean chapitre 1er, le verset 10. Si vous confessez tous vos péchés devant l'Éternel, il est digne, juste et fidèle pour vous pardonner. Nzamba boya mouté tel que Roya, ndao yambayo. Mais ouvre ton cœur, parle avec Dieu. Alors, bon, moi, ça dérange un peu parce que le prophète. Et alors, je me pose la question Bandeko vous a rappelé ya Ada. Bandeko vous a rappelé ya Ada. S'il vous plaît, vous devez avoir une bonne façon de communiquer. Pourquoi je le dis? C'est parce que Mamba Boeza propreté. Dans mon aïe, dans cette émission, je sais, Lobi Boanobe, oh Alain, pourquoi Boyoki Bino Moko. Mutu aza na Goma ayoki atali émission aza fan club atikala comment on appelle adate lokola ali azaka amoureux ya théâtre asepela ba émission na biso abengi Ada ndeko Ada oza na poison à se présenter à stunier ya lobi oui naza na poison na ba émission ndeko Ada zo senga bandeko. Je crois que les émission parce qu'il a besoin de songaï. Par rapport à l'ordre familial, babotier, moko et tout patata. Neko à se sentir touché par tant attitude de Kwazala Kina. À se déplacer à Lomwe Goma à Rwanda. 6 heures. À Komina Rwanda à Somi Kisi à Poison, Basali et Goma. A comme na Goma basali solution nango ba mélange basali mélange nango asomi pe kisi ya moins cher te kisi ya cher ya motuya oyo eko traiter poison dans 3 jours au sali test poison ezate donc omeli pendant 3 jours après 3 jours poison na nzoto ezate lokola moni ke makambo oyo ndeko peut-être entourage peut-être motu akoluka susu asale sous mabe Kisiwana asombi de façon que Kisiwana est à la zone garantie à 2 ans. C'est-à-dire que Meli Kisiwana 2 ans attend de tuer le poison et aussi manzoto. Nekwazu yango akenango na agence ya CAA a futi fret. Kisi eye na kisasa awa. Kisi za awa. Ngalobi na mela bino kisi na télévision bo mona Kisiwana. Kisi eye na Kishasa. Abengi ndeko Ada azoyamba na téléphone lisusu te. Apesi na mutu oyo asala na se awa meme ayena kisi depuis mutu wana fanda ki na kisi wana kisi mutu azo ya kozwa yango te. Alors je me pose la question, si réellement mutu oza na problème, si réellement oza na poison bokende kozwa kisi bo traiter na lobi yango bien lobi na koya na kisi wana awa na télévision na lakisa bino kisi yango euti Goma fan club animi ko misambongo na ye, il est père de 3 enfants. Mais à sacrifier banana à cause de la bamata mbongwana son bata lipa mais andimi va traiter ndeko. Alors on ne sait plus qu'est-ce qui ne va pas. Le sola poison c'est quoi? C'est quoi? Moi je resterai dans ma lignée na tikala kaka na droiture nanga na tikala kaka boy. Mutaromona ke émission ebeti libaku étallié. Mais ngana lobi yango pona tina na ko sauver bandeko. Na lobi sous ozana poison bandeko ozana poison omoni ki poison no ezana nzoto otali posali pe test appelle-moi benganga na romeka ko sunga yo ozwa kisi ya poison o ko traiter yo rapidement benganga na ko aider yo ka liboso ya ngwana oyo esalami pona ndeko Ada pour kisi eza déjà awa je ne sais pas est-ce qu'il faut seulement maman Olive ne mtakota maman même une simple personne à s'occuper de ça les locaux pour aider monde. Alors je ne sais pas, tout le monde a besoin à Mongo, tout le monde a besoin, je ne sais pas. Qui c'est lobby dans ça l'émission dans l'action qui c'est yango, muto tambolana qui soit dans la poche. Alors c'est la kaka appel ekota à qui ne rejoint. Merci beaucoup boyo ki bino moko yé moko ndeko ndenge to solo na papa Janvier boyo ki ne to solo na partir ya Goma. Merci beaucoup. Alors en fait, avant tout le sujet, message nini qui pour lancer na ba ndeko nyonso tout ba na ka poison, ba comédien,
Parce que même message au lobby, il y a même message pasteur de la foi au Baki, il y a même message au Moni DiCaprio sur le plateau, à Otipe Soukolo, parce que Yépé, parmi les bateaux, qui vision les sous à partager qu'on a un pasteur de la foi. Alors, pour notre chité, ni message ne coupe ça dans la comédien. En tout cas, merci beaucoup, frère Alain. Mon message de Zaka qui est bande konyoso, bazala qui frappé, pour bayoka qui ndela oyo. Pas résister. Pourquoi? Parce que c'est important et ça souffle de vie. À quoi bon de gagner tout ce qui est terrestre et de perdre ton âme? C'est important et sa vie. Le message n'a pas la bande konyoso. Ils ont l'accord du Christ, parce que poison, ils ont encore pas doit être traité. Poison quand tu dans le gouvernement, poison quand tu partout, diable qui peut te passer poison dans vie à moto. Mais ils importent ça que bande konyoso oyo bazolanda émission oyo ba hésiter té, ba lukanzambe, ba se repentir, ba côté na vrai droiture ya nzambe. Moi également là où je suis, je bon de la paix pour na bango, c'est pas que tu bon de la pour na bango té. Toujours bon de la pona bango, le père qui est diable, asimba bangote. Pourquoi? Parce que toko sepela tina baliwa ya bateau. Mais il y a également na bateau ba sepela bateau ba kufa. Mais na lobby déjà lokola mosakoli qui puissance nyonso o eza ya poison et salami na maboko ya bateau. O nzamba za oterti. Ce qui mutu wana atikité, c'est que nzamba faut livrer na miso bateau. Et je parle ça en tant qu'un prophète de Dieu. Et Moutazo livrer ma cambo nyos, c'est toute une commission. Aux hommes, bah vandi, bah on peut injecter, bah tu vas battre moko. Et na mettre des gens à garde, qui Nzambe a dévoilé. Il force ma poison en paix. Je parle comme un prophète de Dieu, qui est ça la malisuti. Si réellement Nzamba zana bomoy, et que batu oba yoki ma Nzamba lobby, bah zongi na présence Nzambe. Poison les a son effecté. Je suis en train de déclarer déjà une guérison authentique, une guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il y ait une maladie, ou une jalousie, ou à cause de succès. Si réellement au tamboulana au banganzam, si quand nzam à côté makambo na yo, na sakoli pour na bato domaine nyonso ya art, au footballeur, au na lobia ngoloka musala nzambe. Que le beau Nzambe ezali kolona bango, Nzamba lula tambo na bango, a déployé ba ange na service na bango et semence mon côté à poison et le bama les sous. Mais bas à la prudent. La Bible dit soyez prudent comme un serpent venimeux. Tant Nzamba reconnaître prudence et un serpent, cela veut dire que non serpent a très venimeux. Aux hommes venez un serpent ils amatata mais Nzamba reconnaître qu'à prudence na yé. Yango je vous ai livré au milieu des loups mais soyez prudents. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés pratiquement à la deuxième partie. Alors, je crois que nous allons vous laisser quelques temps. Il y a aussi la partage d'un Bandegoto, occasion, il y a sur Nouvelle Tendance Télévision. Et puis, merci, nous allons nous retrouver tout juste après. Mais ce qui est vrai, Bandegoto, vous autres à la biso, partagez les vidéos, continuez à like, continuez à faire des commentaires et nous sommes tous les apôtres qui sont musala pe kosala que musala oyo ekende liboso. Merci beaucoup na boss Laurent Sokoko. Donc il y a Laurent Sokoko, merci Nayo, merci également aux patrons qui sauvent des vies, hein, des gens plus puissants que le barrage d'Inga, Abbé Dachou, le patron de Sokin et Rotana, Kin Plaza, en tout cas. Mbote Belé, Skazolanda Bisso. En fait, vous avez la parole, merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Merci beaucoup. Ipanyo Soboza, Bozolanda, émission Oyo. Et c'est très bon moment favorable que Dieu nous a accordé de passer un bon moment dans sa présence de Dieu. Et je sais que non, il y a du problème par-ci, par-là. Les gens qui nous soient ces moments, je sais là vous êtes dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos magasins. Le problème est que je voulais épingler quelque chose concernant la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et je j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de traverser un moment difficile, la maladie, la souffrance, la culpabilité, la sorcellerie, la réalité spirituelle, le problème nyonso aux autres traverser la vie, ma sœur, mon frère, papa, maman, et l'ingé Zolandanga, si kana yebisayo ki ezaka na nzambe moko oyaza au-delà ya makambo nyonso na vie. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira. Les Guinéens bisande komoko que soit dimension ba problème aux autres traverser et que soit dimension ba
obstacle aux les canavi. Il y a quelque chose ils ont péché peut-être qu'on dit manayo et c'est là qui a okita. Nzamba zo ebisa Pierre, le diable t'a réclamé toute la nuit et moi je priais pour toi pour ta foi ne défaille point. Peut-être qu'on dit manayo et bungaki à cause ya makambu o côté dans la vie, à cause ya obstacle, peut-être famille obimeli, problème ezali bitumbe ezali, peut-être yo moko se poser la question Seigneur. Pourquoi makambabo ezokomela kaka ngai lengi na annoncer na yo ki na se na moi likolo na se yaka na kombo moko o epesamela biso o ebikisaka o ekangolaka o efungolaka o epesa stabilité, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les jeunes faibles plantes, les rejetons de David, c'est qu'on explique on de konanga fungola motema placé condimano avec œuvre. Si quand Nzambe akota asala makamuna kata bomo na yo, akangola yo, abikisa yo, apesa yo kimia, enseigner yo, oeza la voie du salut. Yene bisande komoko que elo komoko te na sena moy o le kinzambe malgré ba problème, quel que soit le nom de maladie, quel que soit le nom des problèmes que tu es en train de traverser, ne dépasse jamais le nom de Jésus. J'aimerais que nous lisons la Bible dans le livre de Jean chapitre 5. J'aimerais que vous avez Bible rapidement. D'ici que vous allez. Jean chapitre 5, le verset 1er, je descends petit à petit. Je fais ma lecture. La Bible dit: après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda et qui avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, et qui attendait le mouvement de l'eau. Et quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Et quelques fit sa maladie. La dimension awa, les obétali solo, ba maladie ba tellement ébélé que soit nombre de maladies et que soit nombre de malades. Et soit combo maladie au bande ko bela Bible zoloba bande ko zela kaka soki ange aningisi mai nde maladie moko akota mutaliboso akobika nengene bisande ko moko à ce moment ici et dans sur le cambo ange te aningisa mai. Je me suis posé la question, peut-être ta maladie a duré longtemps, peut-être ba problème na yo e umeli, peut-être ozanginani abako na mai na yina yebisa yo ke nzamba za capable ya kozwa même pepe ati nango na nzela na yo pozwa guérison bisiko vandi ozolanda ngai kobungisa makanisi na yo te que soit réalité ma traverser attaque bato bakende ki liboso bakanisa ki bakomi me bazui pe ya yo te bakomi me yoza na ba problème na yo mais tika na yebisa yo kondima na yo eko isamate Bible zoloba moi ba maladie ebele ba malade ebele quelque soit ba kombonyo so ba cité Bible zoloba il aurait fallu que ange a agité mai pour malade ebika et ina bisande komoko pour na kana yo tu as besoin ange te pour na kana yo tu as besoin Yesu Masia aza capable ya kotika mai alanda yo bisiko zali pour na guérison na yo azo sakolo kola mo sakoli quel que soit problème maladie aux anango soko kitina verset auto tanga les autres il y avait quelqu'un abandé ko souffrir mais il manquait qui doit lui jeter dans l'eau parce que ange abandé ko kitana mai temps en temps mais dans une question peut-être au tambolaté, peut-être estomac, peut-être rein, peut-être aveugle, peut-être un problème aux anango, peut-être un problème na yo ko se retrouver le la finance, peut-être problème ko se retrouver le la maladie, peut-être problème ko se retrouver le au botakate, mais nazo assurer yo. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Il y a un Dieu qui est capable d'abandonner même les eaux de mer pour s'attaquer ka guérison établissement. Et il y a bisande ko moka zolanda ngai. Ce qui nzamba zala qui capable cette fois-ci, ya ko tika mai Yemoko nzamba tinagi ange agité mai mais cette fois-ci atika ki mai alandi ndeko opo abika ngina assuré ndeko moko quelque soit makambozo traverser kobongi seli kana yote. Il y a un Dieu qui est capable, il y a un Dieu qui est fidèle, quel que soit makambozo traverser, quelle que soit la source d'origine, il y a famille obimeli et bangi sangate mais nazo assuré yoki il y a un Dieu qui est capable de guérir toutes sortes de maladies. Il y a un Dieu qui est capable de changer ta situation. Il y a un Dieu qui est capable de épanouir mon frère, ma soeur. Si tu as un Seigneur dans le moment où ils ont battu, au balanda Yesu, babika,
na yoka Bible zoloba nombre de gens, nombre de nations basangana po bayaba yoka Lazare akufaki. Mais cette fois-ci tango bato bayaka na guérison te. Les gens peuvent te fréquenter ozo bela après bazo tonga après bazo chola. Mais tu na yebisa ma sœur mon frère, attache-toi avec Dieu, attache-toi dans la parole. Il y a que la seule parole qui guérit, c'est la parole de Dieu. Les gens sont venus nombreux na bamboka bi pai pai. Bayeba yoka ke Marina Marx bakufeli ndeko na bango Lazare. Mais Bible zoloba katango batu bayaki, c'est en même temps que c'est lui qui a la capacité de guérir, la capacité ya ko lamusa muto akufa ezayi Yesu Masia. Kande nzamba lamusa Lazare nazo sakola lokola musakoli nzamba sekusa makambo ekufaki na kontima nzamba lamusa makambo elalaki bisike telemaki ezotambola lisute sika nzamba souffler ata mupepe eningisa mai wana bisika bakanisa ki bakangiyo sika nzambe atia confusion na kaya banguna na yo. Bible ezoloba na Actes des Apôtres David, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Nazo sakwa lokola mosakoli nzamba komisa banguna na yo ba marchepied. D'ailleurs nazo loba ba kufa bango nyonso te po makambo nzamba sena yo no ba mona ngote. Il faut misuba tikala po makambo nzamba asana yo. Il faut kamwisa batu. Fait comme ça banguna na yo ezana bato ba betelo maboko mandemaki ke yo za suna bomoyi mandemaki ke yo ko tambola lisusu mandemaki ke yo ko zwa lisusu mandemaki ke yo makamune ko funga malisusu sika nsambo azana clé ya royaume des cieux afungula makambo na yo bisiko zali simba kamotema nazo sakwa lokola mosakoli le Dieu des grâces, le Dieu d'Israël nsamba lola nazo loba na manda opesanga quel que soit ma problème et comme la ki bandeko o et comme la ki maman moko et comme la ki papa moko nsamba lola na sakoli guérison porte à guérison et fungwama au nom de Jésus-Christ de Nazareth na sakolo kola mo sakoli yo obotakate yo zana stérilité yo zana ba problème na assurer yo ke année o esilate il faut nzamba kamwisa banguna na yo makambo zela ki na 2019 salama kité sika nzambe abendango na 2020 après près d'un mois autre aux alignes to comme mois de mete nzamba sekisa yo tellement na mabondeli tika molimo nzambe et coordonner et alimenter et pesa yo makasi et pesa yo force mama lamuka na pongi lamuka na faiblesse lamuka tellement tika ozala révolté en esprit que bato bakanisa yo comme proie na bango tika nzambe akomisa yo ngai ba ko yo lisusu te au nom de Jésus-Christ de Nazareth tika nzamba lola afungola misala na yo yo ozoluka musala yo ozoluka stabilité yo ozoluka kimia. La Bible dit lorsqu'un juste écrit l'Éternel attend et il est près de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit de l'abattement. Yo tungi samaki obungisa obungisa kondima na yo tika nsamba Israël azongisa a restaurer oza motema a restaurer oza makambo na yo bisiko mono koma ki faible tika nzamba pesa yo makasi afungola banzela na yo. Le Dieu de grâce, le Dieu d'Israël papa bisiko la ninga na mama o ozana ba problème ozana makambo o esenga prière o esenga ba directive ko hésiter te esenga ba orientation. En tout cas je parle comme un prophète de Dieu to yaka a te pour toi annoncer bino makambo o yuti na kati na biso moko non c'est parce que Dieu a parlé ndi au monito lekiboye na sengi na ozo nga partout dans le monde zwata ko benga quel que soit makambo ngo eumela quel que soit kombo nango ma soeur mon frère papa maman na zo assurer yo ki leki komba nzambe na munene te tellement zwata ko benga ko hésiter te quel que soit condition ozanango nzamba ko yamboka ndingo zali to luka nzambe na bozindo peut-être se poser ba question et le comment na famille na nge umeli makambo na famille na foyer makambo na ba relation na musala en tout cas nzambe amonaka partout zwata ko benga na plus 243 82 21 78 177 plus 243 82 21 78 177 Nzamba Lola à Pambolayo na Pamboli également nouvelle tendance. Je bénis également le frère Alendele, c'est quand Nzamba Lola Pambolayo, le frère Gédéon derrière la caméra. Je profite également il y a mon père spirituel Mbote, le révérend pasteur Jefte Futsi Nzamba Lola à Pambolayo bisi Kazali. En tout cas pour Namboka Oyo na sakolo comme sakoli. O nyoso bazo sala ba formation o virus corona. Ah, malade lokuta ndoki
ani loko sala te pona mboko yo donc ya leki komba yesu te to tambola ka mo pepe tambo na Congo et tambola partout mo pepe na formule nini ka mo pepe oxygène to za nango a yango eza na Paris yango eza na Asie yango eza na partout dans le monde quand le ciel souffle yango to za nango posa tika nzamba lola soki ba longola ki yo Kevin bakata ki yango na age moko boy tika nzamba ba kisango loko les Ezekias afungola lisusu ba porte na yo na pamboli corps de Christ nyonso ba onyoso bazaki na malali nzamba bikisa bango ba onyoso bando luka ba va ko funga nzamba fungolela bango yo ozwi temps ya kolanda émission o en tout cas ko hésiter te tika nzamba lola pambola yo na pamboli bota nyonso na sengi protection nzambe ezali kola batu nyonso ezali boso na bino nyonso partout au tsama ko le pesa melayo bisoko ko loba banzima yo bisoko ko vanda o ispanui bisoko simba ekende de boso lokola Joseph ndaka Potiphar na sako lokola mosakoli le temps est déjà arrivé l'heure to coming tout ça biso la course na sakoli nzambe akutanisa yo na chemin promesse na yo akutanisa na vertu na yo akutanisa na stabilité c'est ka année o avec si la nzamba sekisa yo na pesi libota nyonso mbote tika nzamba lola pambola bino na nouvelle émission tokoleka lisusu tokopesa makambo nzamba tibiso toleka je suis le seul serviteur l'humble le prophète Fata zwata kobenga un numéro aux affichés on a ban écran wana to zwata ba prière profonde on est sûr que ba moment ya prière to kota en alliance na nzamba nzamba telema asala makamba minene tika nzamba lola apambola bino